mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus pantalon okulataka pono longolango il faut bato 10 benda likambo bato 10 molimo ne kobo pite mama munene ezokomona ezobima alati pantalon libumu lokola motana mbubu sima dendo evimba apo na boma bana na bato ndoki impudicité etonda yo kietielefe kako nanga yo moko ndoki avina yo yango baprostate ezoya mobala bitene azotonda te kamata nkoro na nkoro nkoro pe bimiso prostate na hemorrhoïde yango lingala hemorrhoïde yango mosomba okobima yango ya munene okomona bakokata yango na mbeli otikalaka kwa médecin chirurgien mpo na délivre yo il faut tie maboko yokoma gynécologue okodwa syphilis moso te loboko epoli na syphilis na misala na mabe oyo etonda kati na yo ngai souffrance oto epai na yo te nzambe asima motema na yo yo mitala nzambe atelema mitala esika ozokende butu moko bakofina 80 fois finaka yo komoka mwana popi nzambe na ngai nzambe wapi nzambe aza mpidiki moto mabe. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours aux amis. Shalom. Bandeko nyonso baza na poto, shalom na bandeko baza na Kinshasa, na Afrique pe bipai nyonso. Akansi bolobaki na Mama Tiffany, présidente à Palmer Céleste, prophète azoti ali soutien côté na politique non. Soki politique occupé en côté ko s'occuper na bino, mais tozali basali na Nzambe pona kozongisa bato na nzela pe pona kobongisa. Lelo na eli bino lisolo malamu. Teme lelo zola kisa qui est derrière ma souffrance. Bato ebele bazo nyokwama bandeko na ngai. Bato ebele bazo sala ndenge tu bazo bimanzela te. Bazo tuna to boma bato te to kota nganga te to na makila bato te souffrance na biso ezo uta wapi na kopesa bino trois sortes de souffrance o bato bazo souffrir na kata mokili. Je ne suis pas pasteur, je suis un prophète, je prêche les paroles prophétiques. Alors souffrance ya liboso ezali ba ancêtre na biso boyo ba bota ba papa na biso est-ce que komi tuna ba yebaki Nzambe ezalaka epai na bango soki mwana botami akokamata mwana akokata ye kingo ya soso makila atangisi kati na ye deja Nzambe ya bapaya tozali sur la souffrance ya liboso ya kaka bakoko na biso wana bayebaki Nzambe te soki moto akufi bakazali kovoke na basimitière mais que dit la Bible Esaïe 58 verset 19 nani akoki kolanda bato bakufa pona ko évoquer kati na bango olie bo évoquer Nzambe o asaki mokili na tsina mabele biloko wana ezo toucher déjà biso tozana yango okomona bakoko bazaki na biso parce que moi j'ai vu akokamata mwana na ya tiena sia makolo abimisi ye kuna est-ce que Abraham papa Molizaki atiaki na sia makolo ezali babiloko moko tozoloba yango
ba biloko moko ancestral, c'est du coutume, et coutume c'est la sorcellerie. Ils nous envoûtent biso sans le savoir. Parce que baby sabana na bango, papa na biso, wa bota papa na biso sans le savoir, frère. Tout le monde qui a bakobota mwana mwasi akamati bakasa abende na makusima mokongo abika ni bali ngako po dende ko lebele. Pona ko boma ye akoma molimo ndumba sutu biso ba mongo. Akoma ndumba beba to ndenge nini. Olie ba na mwana pa ya Nzambe. To mwana soki mapasa babotami bakozwa bambonda bakozwa bakasa bakozwa biloko nini bazo kelele mama mapasa kelele libumu moko ke bazo évoquer ba esprit et la Bible interdit strictement interdit ko évoquer ba esprit o ekufa esprit de mort batiki ba papa na biso na ba image ya mabe bakati bango banjolo ke sika bakata kate basali bango biloko mo basala kati na ngote papa na mona mutu abeli milimu mabe batie na kati na motalaka bapelisi moto bazwi bakasa batie po bademo bakima po benga na demo il faut tie na kati na motalaka. Regarde nos souffrances, ce que nous souffrons aujourd'hui. Et que dit la Bible? Et l'objet dans Lamentation chapitre 5, versets 7 à 8. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui subissons ces conséquences. Bakufa bakende bapola bakoma mikuwa. Babebisa biso, banvuta biso, bateka biso ba monde de ténèbres, bateka na bokoko na coutume, lelo biso tozoko souffrir. Motakei pota ba na paradis akene na monyokoli parce que les gens teka na monde de ténèbres. Regarde biloko ba pota kati na biso. Bako bisa mwana kola bona ko peso musala akaina na kate bala sukoli ye eloko nini nazo sukola ye eloko nini nazo sala kati na ye na kati na mwana na ye oya boti papa na nga eloko nini au kamata du molangi atie bambembe atie mabanga atie likola ndako alobi opo na protection na mino nani abota makana singa na loketo nani abota na njoloko soki Nzambe abatelite tal la souffrance na biso toujours les kayango. Moi, je suis contre avec les pasteurs, avec les prophètes. Libala, pote, ouais. Alléluia. Moi, c'est ouais. Alléluia. Mais papa, il y a une cause. Il y a une cause. Yo, mon médecin, ok, pas médecin, ça l'examen. Fièvre, ça maladie, ça septembre maladie. Il faut médecin, ça l'examen pour découvrir Katinango. Parce que trop de brigands, par exemple, en Zambie. Trop des aventuriers bazali banganga yo so na mama ye mwa na bazando bakima bazonga na kata l'église onga na zaka sorcier abongo mate azanyoka il a la parole il a la révélation abongo mate bazo ba choko yo so batiene dongi pa kombrouiller bato oyoki comme on est pasteur a choko prophète a choko a chaka elindoki ndoki ya pamba oza mate ko bisa bana bato cause ezali bato bazo sambela jeune à 100 jours jeune à 80 jours jeune nata yesu anga sabe jeune à 80 to mona pété asuko na 40 jours biso comme na 200 jours bakameso bonga kata pone cause ezali bakoko na biso babebisa biso na kaimbangu parce que TV ezali ngonga pe chaîne oyo na kobana terre chaque vendredi pour na bonne matin solo prophétiquement et na personne va signe attendre de la fin. Deuxième conséquence, qui est derrière ma souffrance? Bato bana souffrance ya biso ya papa baboti biso na maman baboti biso bana souffrance parce que même bazo sambela bazo landa mibeko ba papa na bango na bakoko na bango. Yo botami na kata libumu frère. Obimane lokote obota mabwe mama kamati singa elamba azwingola akangi yango atoboli mbongo ya kala alatisa okola ceinture azo latisa nini bande ko ngai tango yo obotami na singa te obotami na singa mbongo te eloko moko te ba protéger yo Nzambe na lola wapi basakoli ya solo bakozongisa bana Nzambe na nzela Jean Baptiste za wapi. Et tant que moi, déjà, on sorcelait moi depuis à Bajaz. On lien Zambia batela ye, n'enga batela na libumuna ye. Et comme inde, ba démon, bokoko, ezo batela katina ye. Okobonga ndenge nini? Moi, na botami maman moi je l'ai vu. Akati kasa oyo, na sala moi na boye, po moi na kuma munene. Tango zaki na libumu botama kinde konangai. Nzambe ne motazo ko batela yo
nana yebe sika za uta papa pena yebe sika zo kende soki nzambe mokonzi na lola azo batela ta soka kati na ngote déjà esprit ancestral ezalaki na biso akozwa mwana asali ba pratique moko mystique abandi ko nika ye makolo abandi ko nika ona ba mama aboti biso ba bébé ba kotia bangola ko yo penza mibale bele opesi mwana molimo ya ndumba tous les ndumba benga ba ndumba milaso l'état ba kata nzoloko so seka matoyo kwa paka papa ba milimo mabe depose abo mwana ozoye bango obai mwasi moko ifa batambola 50 personnes ozomona ngo normal. Ezali bango ba papa na biso basungi biso te ba mama na biso basungi biso te ngana botami na Équateur na moni mekamona zo bisa bino ezali mawa mingi ba ko kene pa na bino papa ko na modi botate abota ma di botate asanga di botate ba dui ba manzaka na yo ba kati manzaka ba dui suki ba kepa nganga azwa manzaka na yo nganga azwa suki na yo nganga ta bilama na yo alobi protection la takati na yango tote kama yango ko luka musala malonga te okende poto le côté okende boloko moko te na boma mutu te loko moko te mais eloko papa na sala ko na mama na yo ozaki bo mwana yo yebi yango to boy nzambe to zonga na ki fétichisme oh papa na bisalo baka boy mama na bisalo baka boy moto soki akufa lokola Ecclésiaste azole bisabisu na 9 na 3 akufi akende kopema oh na lalaki na butu na moni papa na nga lobibo non mo we alobaka te. Et puis tant on a pratique ndengo frère comme on a tant ozo lala ozo pimbwa na butu oui parce que ozali nzambe azo kambote ya ba démon tant ozo pimbwa na butu au combiner le système ya bondoki on a lala ki na butu nazo mona nazo lia déjà sorcellerie moto lala kalia na butu te bato ebele bazo lala bazo lia na butu vous êtes atteint de la sorcellerie et kola bozo bakati na ngote parce que moi bo expliquer en ngote. Et dans le ministère de songe, na côté yango mo monsieur za kati na butu. Okomona mobala lali moi c'est lali boy. Azoko lala ko papa moko na Londres, bisinga papa. Soki na lali. Nazo mona kaka basi bazoya. To seng na tamboli no elambe baby. Na tamboli no kaleso baby. Na tamboli no kaleso baby. Et basi yango pa mari de ma famille de ni ba futa ka hotel te ba ka kota na bango kaka bo. Hotel ba futa ka te mbongo yo fele kaka ndenge wana. Depuis bas âge d'ailleurs, et ça dit truc qui moko basalaki, oh ba yebesaki yo kozwa kaka mbo kwa epa na biso. To ka bana bale basema kisi moko boye, basime na sema kolo, na nzoto bala bi yo kozwa basekra minene. Et effectivement, tango yo zo bimaka momi obzo basi ya famille ya pauvreté, famille ya mukete parce que ba bébé ça conséquence nango ezali, nzambe akopinir yo, pe akobebisa yo. Tala biloko oyo ba parents na biso ba initier biso ba initier bana bango ba sorcellerie ba initier bango ba pratique magique ba initier bango ba franc-maçon pe ezali mawa mingi na kati na yango. Que dit la Bible na Deutéronome tango ba latisi yo eloko ya ndenge wana 27 et puis na kana Deutéronome 9 nanu il faut le kanzambe olela 27 tango balatisi yo ekeko bazwi mbongo bakatisi yo na nzoto bazwi ngola batie yo mafuta indika ba évoquer yango nzambe azoloba na ngala Deutéronome 27 verset 15 maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une image métal fondi, c'est l'abomination devant l'Éternel. Hein? C'est l'abomination, l'œuvre de la trahison qu'ils ont fabriqué à leurs mains. Et il sera tous maudits. Nzambe pe atiki biso te lokola tolandaki ba papa na biso tolandaki ba koko na biso lokola botie ba protection na nzoto bokena nganga na bosali biloko na bino ngape na lakele bino mabe soki nzambe lakele yo mabe na kobimisa yo yawo na bolingo na zoloba Somme 27 127 verset 10 papa mama baboyi yo libote boy ngani nzambe ko yamba yo mais bino soko nzambe aboyi yo po nzambe aboyi ebele au salaire repentance sincère. Au salaire repentance sincère. Et que dit la Bible aussi? Makamboyo, ma papa sur la salaire de terrain, mais sous 6. Alors, bien, on a verset 6. Tokamati de terrain, verset 5. Verset 7 à 10. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bana babotami bandi kelele libumu moko kelele mama mapasa kelele nzambe mususu
oyo nzambe azoloba bozo efoke nzaka mosusu bokoti na l'église boyoki musique eloko bokumisa nzambe danse avec pudeur biteko bamongo baloba bao na kati église ya nzambe bandumba batonda lokola pite leka bango na biloko basango ya koko ekomi na église bonganga na nzambe bonganga sanola bazosanola janora azosanola biso mpe tozosanola ipepe mabe d'autres phases ozosouffrir frère ozotere na makambo na nazokota ya bapapa na biso nakoteya nasepelisa yo te nakoteya mpo okende poto te nakoteya yo mpo nopambolama te nakoteya non nazoteya bokonzi na nzambe obongoma ose repentir omilela. Pourquoi l'homme se prendra-t-il? Que chacun se prenne ses propres péchés, que de leurs propres péchés. On sait 4 à 6 mois peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a pas les enseignants, il n'y a pas de vrais prophètes, il n'y a pas de vrais docteurs. On va voir ce que tu as nakosani tango etalani ofandi kaka boy likunya etonda yo po milimo mabe banda yo mindongo batia yo eba ibaka baka mawa. Et tu ne feras point l'image taillée, tu ne présenteras quiconque les choses qui sont haut sur la terre. Tu ne réserveras point tobinela bilima biso batambandaka bakopesa mobeko. Mercredi botokota na zamba te. Soki bokota na zamba bokuta ba demo. Oui, soki bokoti na zamba bokuta pe ba demo. To vai na ndako. Tozo bine bi, la to bine banzebe. Ewo ngo, ewo tozo bine la salle savoir. Oko bine na nzambe asimi pe mana ote. Oko tuna mabe na ngai uti wapi baba uti na biso. Ba papa na bango baboti na biso. Ba la exception nzambe asolote. Tokei. Tu ne procèderas point. Tu ne serviras point, parce que moi je suis Dieu, des jaloux qui punit 3e et 4e génération. Nzambe tiki bisote. Lokola papa na bino, basala ki biloko wana, balanda ki banzambe ya bapaya, bayoki bino te, ngai pe na ko punir bino na 3e et 4e génération. Qui est derrière ma souffrance? Baboti nanga baboti nga derrière souffrance na ngai, mama papa, papa na bango. Tozonge pa ya Nzambe. Nakomilela okosala effort ndenge nyonso mais ozomona makambo ezosimba te. Okomilela soto komi na église pasi soki eleki oyebi soki moto azangi akomaka jalousie akomaka kola ndoki. Tokomi na église nasambelaka papa namonaka claire te kindumba osalaka oyebi nzambe nanga kotika ngai te na maboko likambo te. Soki bakanga na boko na savane kolela. Nzambe telema ayo mitala yo mitala. Nzambe telema. Pa mitala eskezokeni. Butu moko bako fina 80 fois. Fina ka yo komo kwa mwana popi. Nzambe nanga nzambe wapi. Nzambe azami pidiki moto mabe. Passer bazo kosaka bino bato mabe. Mawatro. Mawa nakoteya na sepelisa yo te opesa nga motuka na lopango te komo na nga la mort de Jésus nakufa kala nakoteya yo zonga na nzela pasi yo zango zala otere pona yo tokamati lisusu 3e pona silisa boyoka kati na yango qui est derrière ma souffrance. Tokondane ba papa, tokondane ba maman, tokondane ba ancêtre, mais l'homme lui-même il est au terre de sa souffrance. Mawa kasina osepeli sayo kende l'église okay kuna sera zo kota na église akamati pantalon kanga ye dendo tu libanda abimisi mabele tu konestru abapite ndoki kono kufa yo nzambe ko mema yo na difelu la pengo pasteur moto ma pasteur abadute azala nzoto na makira molimo oh ayo banzembo nzambe na tala akoba bine bashira lolo azoda sapa ndoki yo ko suka mabe qui est ma dernière souffrance babo yo pose na kati bongwama soko yo kansato na ko non bongwama boka ba pasteur bato mabe oya potele mo lisino ngo ya kati na ngote ma watro to kamati lisusu pona sukisa qui a derrière ma souffrance troisième l'homme lui-même l'auteur
Pourquoi, Lamentation chapitre 3, verset 39, pourquoi l'homme se prendra-t-il? Que chacun se prenne de ses propres péchés. Pantalon Kulataka. Pono Longolango, il faut bateau 10. Benda, likam bateau 10. On dit mon ekobo pité. Maman mounene zo komona zo bima alati poto libumu. Lokola motana mbubu si madendo vimba apona boma bana na bato ndoki. Une publicité etonda yo ki etiere fe kakona yo moko ndoki avina yo. So kasi na kobikisa yo ko kama wana nzambe kozwa yo. Fimbo ya nzambe kozwa yo mawa. Moto azali otere ndeko na ngai ye moko. Yo mobali. Oh, tu mari de nuit. Tu as connu combien les femmes depuis le Botama? Attends 350. Oyote, oya moto te, oyonde leki, oya na moto, o ma belle koya, o ma belle telemikatinango. Combien? Et quand tu connais 50 femmes, tu as 50 esprits, 50 démons, 50 maladies en toi. Yango ba prostate zoya. No balabi te na zo ndate, kamata nkoro. Kamata nkoro na nkoro. Nkoro pe bimiso prostate na hemorrhoïde bien lingala hemorrhoïde bien mosomba ko bima yango ya munene ko mona ba ko kata ngo na mbeli na misala mabe nkoro ezo sala makambo ozana kata église. Tango Yesu yako ya ko kamata bandimbi yo to ko beta mi polololo ko zika na moto yo nkoro tia ko yeba ngo nkoro milimo mabe. Force nzambe apesi yo lingito lingi bankoro na bibaka baka. Oh la paix. Encore na kisasa oka mama boma mama. Papa boma mama baki ebimi papa boma mama. Oh boma mama nde ayaki pa kufa. Topo ayaki pa ke lengo nzambe abuzwa bana ndoki. Bana mike ba komina ba prostate na makambo ebele. Ozako mi boma ndoki afina yo moko. Oyoki eza yo moko omibongwama okala ko nzamba ko bakati na yo souffrance ali boso moto ye moko moi si oyebi combien osala okota na banganga combien misalo sala boni pona koma munene kisi ya munene za kolia na kimia bato to baza minene ko suka boni mama na ngai ya moi mondeli nga mwasi ya munene mondeli nga mwasi ya taille kwa rwandaise taille za na ko elengi ya malamu makamati boyo babenga balamba la biso biloko babenga ko produit ngone ko baka cancer de matrice tonde bien ba mindongo achepa ya kepa mama selembao ba cancer etirise tonde bango kuna misala mabe kisi ya mwasi ya baka te kisi ya mwasi ko sukula nzoto nai kisi ya mwasi ko sukula nzoto nai ba mama bazo ko sabino bokoma ba pourriture Saga sali bo mutaiya bandako e bale ya Zaire bani na Lubumbashi e kiti na Kisangani na mbandaka bwaki na Kisasa na ba Congo na Osea wow e bandite sukate bibaka bakeleka ndoki ya vina yo na bomayo oko santami makam na zo bongate oko bonga ndenge nini osoko mi BBC sata memi na ba pratique moko o ezanga tina o ezo bomakati na yo mawa. Combien de marabouts na féticheurs que nekati nango basukola boni docteur asukola ka mutu ngapena ko sukola moto keseni ke bana ndota moi c'est passé ndamba sai moi c'est na pouvoir hein usakana te hein okili kambo ya moi c'est Samson te Delila hein otikala ka kwa médecin chirurgien pendant na délivrer yo il faut tirer maboko yo comment gynécologue oko da syphilis mzote le boko poli na syphilis na misala na mabe oye tonda kati na yo nga souffrance de pa na yo nzamba asima motema na yo so nzamba nga mona na kambeto sila bision so kufa mawa kotia bato ba inconnu na zomonga makambo na yo te nini te kosala boy combien okene pa marabout bazo coucher na bato bazo coucher na ba femme marabout a coucher na yo pona likambo songolo pourquoi koya na likambo pa nzambe te nzambe pesa ka solution soko marabout a coucher na yo eloko ni atikeli yo sala mo benga na poto ya papa na yaki poto na kena ba Congo si bato banganga skisi ba coucher na ngai na biselo ko bonga lisute chaque marabout a coucher na yo azotika biloko na ye azotika biloko na ko bonga te ndoki a coucher na yo marabout
ba pratique au montage comme baby ça o ya koloba kat na bato dile après tanga problème na tangela bino Jacques o makambo na ngana komi na suka makambo na ngai zo bonga te Jacques alobi nini awa nzambe atantaka mutu te o nzambe zo mona ngai te nzambe azotala yo parce que ma belle kayo koleka Jacques chapitre 5 pena na cité na suka kati na yango na te apona sepelisa te tozonga biso te pa ya nzambe Jacques azobisa biso awa na chapitre 1 verset 13 quelle personne lorsqu'il est tenté qu'il dise que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne de mal, il ne tente personne lui-même, mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Ndenge namoni mama oyo na machine ya malabu mama Tiffany ngana okumisa nzambe na kosa convoitise te na yebi ndenge azwele te azwi na courage na ye yango esika banganga babetaka biso makembesi na biloko wana esika banganga bazosalaka biso biloko wana convoitise mpona kosukisa nzambe azoloba nango oyo asalaka makambo wana nyonso na lobi luka ngai na peso ba prière nzambe okelo mawa Jean 20:23 otokangi na se ekangami na se otofunga pe na se na lola nzambe alobi na Joël chapitre 2 verset 12 maintenant dit encore l'Éternel revenez à moi de tous vos cœurs tu es là ba cœur c'est pas nzambe avec les jeunes avec le pleurs avec la lamentation to sala ki to yeba kité il est compassion non à la colère il peut nous pardonner facilement. Tozongere pa nzambe. Ata bango basaki biloko ndengo nous sommes coupables. Et soki to pa nzambe na kolela biso nzambe akolimbisa biso peto komona loboko na nzambe. Tika ete Mateo na te na tongo ya lelo. Yanga bita kosi na Yuda. Nzambe ayokaka. Na tei po na faveur ya bana nzambe bazwa lobiko. Oya yebi. Eloko na tei moko asala yango. Milimo na zana yango. Alukangai na 00243 89 610 49 41 kudanga WhatsApp Imo Viber numéro mosusu 00243 81 807 26 78 numéro privé pour Zwangai 00243 99 42 937 tika itinzambe na lola abate la bino alimbisa bino pe abénir bino na komona tata pe na mwana na molimo santo amen pona mbote na kopesa moto mbote te na kopesa ka Yesu na sukiwa aza mwana moto te po akosangai abongwani pe te po awangana nzambe alona David Nzamba